ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Lango ya he soso ekolela andeki bazongilaka nsima ya mwangonga ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na minyo ya ngalika minyo silati ya ti ya confession ya kabo epuyo ya mina pardon pene mina tini la ngambongwe mina oya kufika kwa liboso mina pardon penja merci penja utindi la ngaba code penja nza kuzela mbongo penja mpuko kwa liboso funa kunena unene funa luweba katafali naba fanfari nyoti wana na mishika bantano fiyawa Jacques Masiki alubaki boy Jacques Masiki ya lubaki kunuwelenga inani na komina Kinshasa wana kubalela kabibeba kunuwelenga komini wana bakulela mwana wana kwa kuna abilité Claudia abilité isa kutusema banda mutema pashi kodi merci penza merci babo kilibo ye toye papa boni ben bonjour papa Kene ko tante ko kitu. Sana ndio ndio ba shala kape makambo boite ndenge boshali izala kaboite ibungi tujala na buyukani mwana zalake na voyage nga awa aja kubela mwana beli kashi bubengi ngate na ya kulandela makambo mwana ale tuyuka sangwa mbalakata mutu akufe kasi mutu tangu akufe ngana sali volonté mikolo nyonso buyibike na lala kawa mena sepela te na yakawa meme na bamoyi mena sepela te ndenge nini mwana kwa kubela tata na mwana ayibi te siko yibembe ale mbango ya kubenga siko yawana butuna yisuka sepeli na makambo ibinu busali izalaka te tango tukuti si deja fami mwana zana kati wana iza deja bundeko mais comme compresseur ngana okamo ba comportement na bino vraiment bozana ngo depuis de banda kala mwana bandi maladi bo benga ngai te ngana kati ya Luanda bo benga brusquement mwana kufi bo benga nga pona sangwa liwa mais pourquoi pas vous expliquer nga sangwa maladi ya mwana ngai Exactement, exactement yo kanité moi la belle que côté hôpital fièvre 2 jours tout que quand moi ba kisili ya maladie zali wa brusque comment on peut no ipso ndenge on a pas ça que plus dit en ngai ejala kate
izalaka te undira bato moko lulingaki mwana akufa na ye ndira zange tata tata na ye yeyo lumoni te mwana wana abeli te tundimi sikoyo busali ndenge nini banda tata na ye aza te mwana na morke sikoyo bubungisi nini tuzakuzela kaka bokuzela nini bayokanaka ndenge toyeboye toyokana makambo tutia cotisation moto na moto famille ya bino yo uza koko ngana za pe koko tusali before ya kutia mbongo tata na mwana pazali awa tata na Claude atie mbongo tukundi mwana abu pia makambo nyosu isukili wana pe tokende na biso mazanto mokeba na bibota bota izala mwana suka pe yangu ikabuli biso na bango bon papa vraiment ngai na ndenge na sali ba parcours na ngai na ndenge to beti na ba ve Nicolas Coste na ba ve Bruno ya Polifar bon ba médaille ko soutenir ngai na za na partie mo na ngao na yenango na pesa yo etili ke to kunde bembe lobby o pesa nani mais to kopia moto te papa ti ngai mtu naza kukipe yango kwaza koko nanga liboso na kukundena unere dada umoni mbongo utoza kupesa ye moko soki tata na bango kwa kuna zalaki na ye kusala te o musala ya mbongo salaire boy effort ya bakndeko na ye bakamelare na ye batindi ye mbongo Roger Bopungo Lydia Trocadero ya quoi faire ndeko na ye Alpha Bokole l'honorable Bitu Moniz Blaise Moniz ye mutu bango batu basali beforo yangwana tuja kutia boye papa jwana ya bandeko na yo tushilisa makambo isi la bu pia vraiment tout ça la makambo tout avant papa po ngape na zwanzela sima na tambola en tout cas c'est pas ningo pesa mbongo bon petit frère ngai pe PDG Hussein na Katambudi apesi nga pe oyo na pesa pe yo mais wana collègue na ngati ya ibe Valère na ngai na ba aigle rouge tout maison apesi cotisation PDG Hussein bon na sepele ndenge buye awo una mwana na bino mais ibembe nkunda Nicolas ute tiens kucha tiende natiani kwa kuna ngai liboso funa kundena unere unera ngu lingi unera ngu ya mwana mukai bemba mwana mukai bato poto kutina mbongo yoki bato poto kutina bafu yo uza kutia mutema na yangu na benzi petit poisson akubeta fanfare na mkokoli na mishika bantangi kubeta awa sikoi ale ubina tamba kubeta kwa ubina mwana sepeli akufia kusepeli na bwana ni blandini merci blandini pardon tinda code pardon yebisha penani oyo obe makosa bangu ni subasa kana na France wana batina mbongo kwa ni boso kufuna kunino ne kwa ni boso shoki jara kina karcha kengasani kundo kibakanga yondo mandati si yopi merci ishanga te pardon 1500 dollars ukoka nango merci yango papa ngosa commerce na nzota mwana nga yoki kisani unere akunda mwana unere na dubi tata na bangu yeyo unere ngo lingutia ni bemba mwana mukeya ni ndo nuswani sama ngana una tata na mwana yo tata ya mwana na koko ya mwana boni boni ko kumi kuswani koko ya mwana wa na dubi ngana zana bakoko ibele ibele tala bebe bokola butabana bakoko na ngai na landi la kabangu ukende na bino mukulu pembe ubimana kutina mwana kuyebisa bino lukende amperere zana mwana na nga amperere ya nimerika eske ngana landi la kabana na mwana na yi akufa ngana kende kujua responsabilité salama botika tutata mwana bukende tala au ndimi kukundi bembe tata ngana shukundi mabo azali azako bokuna siko ndeni programme ndeni programme papa ya mpeka na ye kuna sura toke kasi yako ayina osemeki nalingaka kutu te luyawa luyaka na bino awa te buyaka te ebembango ebimi déjà
sikoyo ye kusala nini buyaka na binu awa te na compressor mwana na binu libala na yena mwana na nga abupia tangu kaka mwana kufi makambo nyosho shiri uye kusala Comme d'ailleurs, papa, pour excuser ma caméra. Et après, faut que tu n'as vu ce qui. Ce que tu as dit, ma caméra. Donc, il y a qui au bien monde à ma boue, on a vu ce qui n'a pas beaucoup papa. Si quoi, il fallait papa abîmer sa corps à moi, il faut déjà te prendre. Tant qu'on a un mois, on va nous faire bêtises, les points. À moi, je fais pas de il y a qu'on peut sauver pour la coller là, non, là. Ce que quand même, vous allez ici. Mon beau-père, ça qui est à saler là, qui a aussi. Il y a tiens. Attaque une thème et pas battre un poteau, il paraît faire bâtir des code. Si vous voyez que si déjà il y a PC qui m'ont enterrement, il y a un bougnon sur les débats, moi, la fois qu'on a moi. Moi, on peut pas prendre un bon quotidien. Il y a un quoi qu'il y a papier au Tiens, moi j'ai peur de bêtise ma belle. Vraiment, ta yo moko vraiment, ngai tata la mwana eta ke mazamato mona uti lwanda na ye. Pour la suivi à makambo ya corps ya mwana ngai. To bimise bemba moto kunda yango ye komi abenga ba simplice abenga ba gabi boka abenga muto kingandi donc finalement donc ango sa commerce tina nzota mwana bino bomoni ke biso to jangi ko mbongo ko kunda mwana to jana famille monene to jana ngo yo kanga la ko ba kanga muno ko na yo même mwana a mwana na ko beta yo na dubila yo ni kanga muno ko na yo Tala, na simba yuna njo. Tata na yo akuya kulanda bisawa. Okay, papa tika. Babu na zaku pekisa yo kuja kudomatika. Futi na ete. Mukoni tupia kibinu mbo. Bubu ujala kwa. Papa tika. Ndumba nyama. Futi na ete me makambo ngape. En tout cas, c'est pas nangote. Bisu tulembani kuma bemba. Famille munene tujana ngo. Tujana ba Shabani, tujana ba Ezeni Lengi, tujana ba EVP Lengi. Bongo bisu tulemba na mwana muke, mbwa futa, na tata na binu ba miyibi, buku yeba ngaji, tukayi kuna. Zera na benga shell mono production, na yebisa ye, asinale ya edi. Professeur, ramukana. Il y a bien des foutus là. Les yabazons la boîte c'est un fou. Est-ce que vous avez le numéro y était? Vraiment. On veut ça donner comment de foutus là on doit numéro ni quoi. Sous ça besoin numéro ni. Qui est pas ce caractère coup toi ouais. A puis le numéro ni. Ah non était. Mais j'ai rien de me va payer son bon papa. Mais ma trésor ni va payer son bon. Comment ça na boy? Na suki ngai. No suki. Yo makambo luka yo. Pudianga kaka. Ya kompreso. Modeli baseli no kuna po basementi mazamatomo. Il fallait pas la kinde. Tata yo, babi yo moko kunde bembe wana. Yo moko kozwa mamunyo so charge. Tali. Tena wapi? Tena wapi tata? Tena wapi sana kwa nini? Usuka nini? Mataponi wana makambo basali nga bale chevali ba. Tika. Andre mmoja shuka bwiko kule. Andre mmoja kukunde bembe wana. Kupenga ta gouverneur akunde bembe. Sema kama. Na shuke. Nini papa? Lokole bembe kama kaka kodi. Yangwana bulingi bulila kodi na koko na biso. Isa bongo te. Isa ndenge nini? Kodi ndemu tija kushala yo lukocha kodi. Ibe misoki bakundi yangu bongo. Ikushala nini? Mwana shakufia kulamuka. Akulamuka na za kutulu. Akulamuka. Adi kodi nini za kulukila bisu. Libisa bisu kodi wana. Ya 666 to iza kode normal oi bisu tukukundira mwana Rangi ya normal ya putu me badeshe wari ngai ngapoti ngai cha parido wana tukuyuka ngo atamukete pesa bisu mbongo tukende kujua mwana ibemba mwana na morke tukunda ngulelo pesa mbongo kwa tuzade zada mbongo oniva kursi pre pesa tubakisha tukunda mwana
Pesa bisu mbongo tubakisana oyo univa PDG univa atinjili bisu tukunda mwana soko jana mbongo te bisu mbongo ngana yo tukupota na mbongo kukufa wana mbongo na bisu kukufa leta mbongo ya date Simba ina mkodoa. Simba ina lango ya he soso ekolela bandoki bazongi ndako nsima ya mwangonga ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi ongole o